Bon week-end bisika sur le sol de la botte à bino pour la colonne Kenbe News magazine et messana pour informer bino toujours d'une manière très professionnelle dans un essenga pour présenter les bino édition rétro les loto fongolango mokolo ya lundi wapi mokili mobimba et célébrer que journée internationale de la liberté de la presse à la République démocratique du Congo, ba personnalité sociopolitique, ba professionnel de médias et longo na ministre ya médias et communication, ba kutanaki na Béatrice Hôtel Bolanda na elema. Dans le cadre de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai chaque année, Lisanga Munene Salemaki Mukoyalelo na Béatrice Hôtel na centre-ville ya Kinshasa, Lisanga oyo sangisaki ba journaliste ba ya société civile, ba autorité sociopolitique na présence ya ministre ya communication et médias porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaka Tembwe. Journée célébrée avec comme thème l'information bien publique na cadre ya cérémonie yango ba hôte ya ndenge na ndenge bazwaki maloba pona kotalisa évolution et liberté de la presse na RDC. Mingi kati na bango ba dénonçaki ba menace agression physique et virtuelle au ba journaliste bazo faire face na yango ces derniers temps. C'est non rapport ya JED journaliste en danger. Mutaï Bandelia 2021 14 journalistes bazwaki ba menace directement et indirectement pour na raison professionnelle na bango. 11 bazalaki interpellés pendant au moins 48 heures, 9 agressés, puis torturés, 7 incarcérés, 5 journalistes censurés de la libre circulation de l'information, puis 1 porté disparu, Tim Kolalelo. Suite, il y a tableau sombre au ministre de la communication, puis médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaka Tembwe, à ceux qui m'a le battu, qui va professionnel de médias, na au étalé, professionnalisme, na musala na bango, alobaki ko, ceux qui musala, ezali kosalema na tout professionnalisme na kolandaka ba norme éthique pe déontologie ezali parce que journaliste azala interpellé to pe azala agressé kasi atalisaki lisusu que presse nde etombolaka image ya ekolo pe ya mboka yango ezali poumon principal ya démocratie ya mboka na biso ye asengaki na professionnel ya média ya RDC ba soutenir ba force de l'ordre pona kosunga que guerre na est ya République démocratique du Congo esila. Nasuka la nyonso alakaki ko veiller sur effectivité et liberté de la presse na RDC et ko améliorer situation des journalistes congolais. Lokola ancien journaliste PELI à peuple ministre et médias et communication Patrick Muyaya alobaki boy na tangi je serai le ministre d'écoute. Donc alobaki ko akoyoka kata nyonso pour que situation des journalistes congolais ezala améliorer. Le lengue chef de l'État à la kaka na discours na investiture yambra kota na pouvoir manifestation yango et se clôtura qui ne sengo ba exposé pe ba prise de photos souvenir entre ba chevalier à plume ya République démocratique du Congo pe ba invité à l'olenge nyonso o bazaki présent na occasion yango na Béatrice Hôtel mokolo ya lelo na ville province de Kinshasa. Que vive la presse congolaise, que vive le 3 mai, que vive la journée mondiale de la liberté de la presse. Kinshasa et l'équipe partout. Mardi, chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'adressé à la nation Wapi a décrété qui état de siège la province ya Nord Kivu pe Ituri population kinoise na occasion wana ba réagissa ki bolanda ba détail. J'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord. Na décidé ya ko proclamer état de siège na étendue mobimba ya ba province ya Ituri na Nord Kivu. Ba disposition pour na yango ekozala annoncé na ba air oyo ezali koya.
nazo invité mbala moko congolais pe congolaise nyonso esika ozali na mobilisation moko totale pona kosangana na ba forces armées na biso oyo eza partout na mboka pona kobatela territoire na biso. Mapinga na biso ya makasi esengeli bazala accompagné na prise de conscience ya biso nyonso ba congolais na bongo pona kopesa bango makasi na ndenge bandima kobatela ekolo na biso. Nazali kolendisa peuple congolais nyonso azwa attitude moko responsable na mai nyonso ekosalema. Na yango nasengi na gouvernement ya république basala nyonso pona kosunga na ndenge elongo bani mapinga na biso nyonso oyo bazali kobunda pona ekolo. Na bayi politique nyonso basala eloko te ya mabe pona ko décourager mapinga ya ekolo. Na basi pe mibali ya media bakotisa kati ya ba programme na bango ya mikolo nyonso ba action ya mapinga na biso. Na population locale bakopere malamu na bakonzi ya mapinga oyo ezali zinga na kofunda ba ennemi ya peuple pe complicité ya lolenge nyonso na ba niveau nyonso. Na ba couche sociale nyonso ya kati pe na bandeko na biso nyonso oyo bafandaka libanda ya mboka batalisa bondeko na bango pe busangani na bandeko na biso ya este pe batikala miso ga pe toujours à l'écoute pendant période oyo pe libela na tina ya likambo oyo kino kimia ya solo ekokota. Na société civile bazala mobiliser sima ya mapinga ya ekolo pe na suka na sengi na basali ya nzambe nyonso basambela pona mboka na biso pe pona mapinga ya ekolo oyo bazali na bitumba. Tika ete nzambe apambola République démocratique du Congo na tondi bino botondi. Je vous remercie. Eza message moko eza très profond pour ngai en tant que peuple congolais. Omoni este ba o baza kuna baba ndeko na biso ba congolais. Babandi kokufa depuis ya. Solution moko ezalaki te. Mais tant que président lelo atelemi pona mamba este. Tout l'année mamba este ezalaki na ba député balaki kuna ba gouverneur ndenge na ndenge baleki kuna. Mais bango ba député wana bayebi secret ya kuna. Ba gouverneur wana balaki wana bayebi secret ya kuna. Bayebi tous les quatre coins de awa groupe de bimaka esalaka bayebaki. Que le chef de l'État a vu bateau de combattement. Il y a côté qui un secteur de généraux va diriger Baïtouri. Province, il y a la message très clair. Faut se tenir, faut te bêtiner ma beaucoup. Et là, il y a qui à partir des généraux de Kimia Kokota. D'après là, il y a un peu pour cela pour des villages. Cela veut dire quoi? Dans le cas, il y a partout. Il y a deux postes différents. Civil, tout est gouverneur. Alors, dans l'armée, il y a généraux. Quand tu es commandant de la province, ce que vous avez, on fait le rôle où il s'agit armé. Ce que moi, on va remplacer le au lieu que moi, je vais gouverner, la poste est armée. Ça se fait nulle part. Dans le monde, je n'ai jamais vu ça. C'est clair. Tosengelo kwana obazwana basodo bakozana ba de province wana obakoza contrôle la diriger de province wana basala musala bango oyo peuple azo ba obanyi ko sala Congo peuple azo soutenir bango comprendre yango monique non ngai message sur l'état ici et da soutenir ango et message sur salama kinyo ko na est to ba no tambo na Congo to da libre ko tambo na est na kene na ba ko na kene na katanga partout que nous à l'aise que place moi à occuper na ba kumobo o to zo bango il autre va se jouer banate yango na kula ki message na ye et vraiment réussite la totale. De la CP là on a raison tout le monde banda to sali déjà 18 ans au tozalaki na série ya Kabila rébellion là ici la kakatu bakamikaze zo salama président paye ko kota déjà 2 ans ça fait déjà 20 ans ils ont persisté car bon pour la siko na moni net bazui idée ya kotala na basoda na mtu ya ba province bachana le po soda aza muta service de renseignement akolandela likambo wana nyonso na gouverneur aza soda
basoda mpe mosusu oyo bakodéploye bango kuna na kanisi bakozwa solution mpe barebelte bagroupes armé wana nyonso kuna kokina ekota mpona nini sikoyo kuna babanke ezali bapiyaka babanki te bazosala bakompani mosusu ezali bazoza mpe banumero ebele bakenda kotake bango te me bazovize ka population koboma bango soki complicité moko bezana entre bapopulation wana na bagouverneur wana ya kuna na barebele bazoboma bato. Bon, un message déjà fondé. Moi, je pense que parti intéressé dans la partie Est, juste le temps où ça a été déclaration de la province, il tourne l'autre province là. Il fallait ça au moins état de siège, c'est-à-dire état d'urgence, mettre des péchés, générer la place à civil. Parce qu'on a déploré quand même l'insécurité pour l'Est et aussi la terre. Alors, le mécanisme où il y a ça, moi je pense que c'est très bon. Donc, on envoie des généraux là-bas pour qu'avec les soldats, aussi ça désordre. Les civils, oui, c'est bien, mais à un moment autonomie. Parce que désordre aussi la terre s'empirer toujours. Nos compatriotes meurent de chaque jour. Alors, de toute façon, moi je pense que les généraux vont apporter un plus par rapport à la civile. Parce que quelque part, on est des Congolais, il faut que tout le monde ait la vérité. C'est comme si d'autres civils, quels que soient les cadres politiques, ils ont la complicité dans les civils, et dans les pays aussi. Moi je pense que si on a sur le plan psychologique et moral, ça va conclure beaucoup de la population. Mercredi, retourne tunamaki est-ce que moi si Azali permis ya kosenga aide na ex naye alors que abala déjà bolanda la population kinoise ningi ba répondaki. Le mariage est sacré, que le lit conjugal soit exempté de tout suir et le bas biblia. Les autres comment qu'on constate légèreté na jeunesse au baso bala na génération ou par rapport à la génération passée. Ma bala mingi ya kala ezalaka ba compromis to boyokani entre deux familles kasi yango e bandaka ko rumela par rapport ya lelo o mwasi pe mobali bazali na CVP parcours mulai na ba ex bakutana na ndenge na bango baponana kasi mutu na mutu azali na histoire na ye pe mutu na mutu azali na vie na ye généralement mingi kati na bango batika ka vie passée no kité okomona na téléphone numéro ya chéri ya kala bazalaka toujours ami sur Facebook ba misusu pe bakomanaka na cadre wana mutu na etunami mokolo lelo. Est-ce que ezali normal que moi si ya senga aide na ex na ye? En tout cas wana ngaso na yoki yo na boyi yo po tula bon nzela yo kendaki ozo ngasuna nzela wana o moteke esimba te muto ayebi point faible na yo yo no kende ko senge to azo kabelo lisungi mais ngaso na yoki na tiki yote esimba te eza malamu te donde ko fo boye loko wana eza malamu te po un ayebi na no point faible na yo moni biso to mibali na biso mibali nga soki na kabeli mwasi to soki na zonge na solo na mwasi na kata mbala moko to mibale na ozoye bosiko na kabela o meto okenda biso ti omote ke kitote simba ta nga so na yoki yoko na zoloba na boyo jamais ça ne se fait pas ça m'a raté parce que les gens nga na kondima loko ata mkomo donc autorisation jamais so na moni yomba moko donc dans un ado abati surtout ngane na boyo na zuwa makasi ninga kutu nengo na te so na zangi to go reporter on dobi ça ne sert à rien na makambo yaka et ça anormal donc anormal wana ko na le bon mabe ça trop anormal donc nde na zabwe moi so nga zalaka na ye akoki osenga aide pas ex na été pourquoi tu yebi ba réalité mais c'est mo ka yemba donc ko banga muto alinga mwasi na te banga mingi muto azala na mwasi na po yebi ba point fort na ba point faible ya mwasi na yo donc déjà so mwasi na ko mo ko senga eza su parmi ba point faible donc tu yebi déjà suite na ndenge zalaka akomi na mo a dire likolo na ye donc déjà nde to lobaka mbanda akoki koleka ngati que ce soit président de la république so ngana to bima na mwasi moko so ko lekinga soute donc na ko linga te na ko permettre te mwasi na ngaki osenga aide pa mbanda o mbanda ko leka nga jamais ezalaka te pe ko ezalaka te moi so ngai naza na ye eza impossible na mona ye akende epai ya moto bazalaka na ye ake kosenga lisungi ezalaka te mpo ngai moko naza te soki eza ndenge wana bazalaka mwasi na mobali donc ngai mpo na ngai bon mpo na ngai na kotika
donc mabengani mwasi wana akende mpona libela pato misanga incapable ayo misanga 0 donc mobali azozwanga ntina leta mwasi oyo natika bandi nazwa ye me azokoka ye te ayaka asenganga su bandi napesaka ye bon donc nazokita pena ozo comprendre eloko ya ngai nakosalela yango te na mibali oyo basalelaka yango nakoyesa bango te basi ya kovivre na bango te faut kotike mbala moko na mosika na oyo tolobaka après l'amour c'est l'amitié ki amitié yango esalaka basolola bien tanto ke mobali kuna ke ana mwa place moko boye mwasi amoni ke place akende ozwa eza te na place ke ayende osenga to na libanda ayebi ke relation mo nasalaki soki na ke na réussir opesanga ya malamu nango eza nini soki ke bokaboneli na ndenge ya bien jeune garçon na komo occupé to abala to mpe ke komo obala nde ezala bien oke osenga aide opesa yo soki alingasa neti ke kozongela mpo ebi point faible na yo soki oboyi na yo okango na makasi te aide yo mpo omesanaki mabe te mais soki azalaki comportement mabe na osenga te soki nayebi ke nasengi mpa na ye te so nasengi mpa na osenganga nzoto na okende te na osenga te mpo ke nayebi comportement na ye tolobaka na bakoti mosusu ezali interdit catégoriquement na mwasi oyo abala ou pas akontaktaka ba ex na ye du komema eloko ya mobali mosusu na ndako ezali synonyme ya infidélité pe ekoki komema kufa maladie ekoki komema pauvreté yango ezali vraiment mobeko na bakoti mosusu kasi en général kosenga mbongo na ex na yo mama ezali malamu mingi te ezali une façon ya koexpose ndako pe mobali na yo na ex na yo po mwasi nde atongaka ndako pe ekolo Kinshasa eleki partout. Visite ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Université pédagogique nationale pe na UNBTP nde élément emarkaki actualité mokolo jeudi. Lokola atiaka molende pona éducation ya qualité na RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État congolais, akitaki ye moko sur terrain mercredi 5 mai ko visiter l'installation Université pédagogique nationale UPNP et Institut national du bâtiment et des travaux publics UNBTP, accompagné d'un ministre en charge de l'enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi, chef de l'État congolais, asolaki ye moko na ba étudiant pe azwaki tango ya koyoka ba problème pe ba désirata na bango. Propos ya ba infrastructure pas plus tard que cette semaine, bateau il y a ba entreprise ya construction beaucoup na bango na site na bino bakoya kotala eloko nini ezali ya kosala eloko nini ezali ya kobongisa nouvelle mususu na ngina pesa bino ya kitoko ezali oyo ekokomela pe baninga na bino oyo ya campus de Kinshasa, c'est-à-dire bokozwa pe wifi gratuit awa na site ya UPN ekofacilite bino misala na bino na kotanga na bino yango wana à partir ya moment wana ba professeur nyonso batekaka basilabus abuo ya na UNBTP, président de la République Félix Tshisekedi alakaki partenariat moko déjà envisagé na société Transco pour le transport gratuit ya ba étudiant pe atalisaki bango ete na mikolo ezali koya équipe moko ekokita sur terrain pour na koévaluer ba besoin na matière ya logement pe komema pe komona ndenge nini ya kozwa ba solution pe ko répondre na ba problème na bango kasi na masolo na ba étudiant ya Université pédagogique nationale, chef de l'État congolais a prometaki réhabilitation complète ya ba infrastructure mise en service ya réseau wifi gratuit oyo kosunga ba étudiant basala ba recherche pe batanga na kimia sango oyo epesaki ba étudiant esengo basepelaki makasi sima na bango komona autorité suprême ya mboka na biso na site universitaire na bango basepelaki pe baliki ete ba condition d'études na bango changer donc évolution ya qualité ya enseignement supérieur na mboka na biso.
naye en voisin ezali sikoyo mikolo ebele nayambaki délégation ya bandeko moko kati na bino awa na bandi bazali awa nayambaka bino tosololaka makambo etali INBTP nazwaki baengagement banda wana nakomaki koluka bamoyen baengagement nazwaki etalaki likambo oyo ya babatima bokozaki ngai qualité ya babatima condition de vie ya baétudiant makoki oyo nazali koluka naza na esengo ya koyebisa bino ke emonani. ezali possible kobanda kopesaka étudiant congolais bourse lelo tokomi na gouvernement ya union sacré oyo ezali na service na bino donc sikoyo biso toza susu na excuse te mosala c'est mosala à la disposition de notre peuple pour juger biso sikoyo sur le travail. Opesa biso temps pour la discipline d'ici 2023, comment nous sommes capables de transformer ce pays et Makambo et celle qui toko makasi Kinshasa et l'équipe partout. Vendredi totulaki motuna conséquence nini ezozela mobali oyo abala mwasi kasi atikala na nyonga belle famille donc apesa dot ya ndambu bolanda ndenge population kinoise bareagisaki. Dot ezali symbole ou même biloko oyo mobali apesaka na famille ya mwasi na ye pona kobala. Selon culture pe ba coutume, chaque famille ba remetaka liste ya biloko pe misolo ya kopesa pona ko conclure mariage entre deux conjoints oyo balingani. Kasi na manque ya ba moyen pe pauvreté na Kinshasa, ba couple belé se formant sans koleka na famille ni même converser dot. Ba misusu kutu ba pesa ba dot kasi ya ndambu batikala na banyongo batikala na biloko ya belle famille na yango motuna etunami conséquence nini ezalaka na bibali oyo babala basi na bango kasi basilisa mbongo ya dot te facture l'équipe belé mobala ko na capacité peut-être à la bilan topé budget na ya ba 1 million mais libala ba exagérer facture à peu près ba $3,000 et pour afuta wazo kokate afuta zo kokate mais ala bilingola mwasi na ye juste moi c'est pas ça bilingola mbale ba sani mais ba sala ba ngota ka ban mais yangala mami papa wala ba komina ko mire na ba famille ba bosani ke facture le ka gembele à cause wala ne pesa ma la conséquence mingi na kacha ya libala baba la moto tika nyongo te on peut ça mbongo tu ba ba beso moto mais tika la mbongo la bango ndeni il faut silisa mutu soki asisi d'autres te ezala ba complication bana bakufaka tansu mwasi obota te il y a des complications na mariage eza ilesili nyongo ezali donc on peut si bongo na ba norme oza na trois côtés to on na ba bezo koma alors il faut que ça mbongo ba to bo pana kimia conseil na ngeza ke akene ko régulariser asisa mbongo ba pour ba panda kimia ba so pe baza mbala bongo pe mbala ne conseil asisa mbongo ba parce que ba famille ba lo baka mingi eza bien te esalama bongo wana na bakongo banyonga baza bongo veste moko ifo ezala site bongo soki veste moko eza te bishete eza te eza problème baconséquence nango oya komona oke kobota obotiki zengi to mosusu mpo komona bana mike esalaka bien te bana baokufa wana eza bango na bakongo ndenge ezala na bato bandundu nayokaka bakitudi donc ntango bali ifo futa na okitudi ozongisi mbongo libala wana ya kitudi nsima bobalani na mwasi bovandi bien na libala
Bon conseil na opesa na basi wana mibali wana ntango ozoprépare mpe na libala ntango obali mwasi il faut bokontinue na mwasi wana obali ye na miso ya nzambe na miso ya leta il faut yeba kosilisa mbongo nyonso mpe ya libala ezalaka bien makasi. Bon nakolobaka na mibali oyo babala mwasi obali mwasi osilisi mbongo ya libala te il faut kende kosilisa epuis na baeglise oyo bino bosambelaka eza mpe mabe il faut normalement osilisa mbongo ya libala. Conseil na kopesa papa liluka mbongo na tu na moyen nyonso osilisa mbongo ya libala wana. Ta culture pe chaque tribu bazalaka na coutume na bango kasi en général kotikala na nyongo ya belle famille to nyongo ya dot ezali vraiment conseillé te ezali pe respecté libala ezali projet oyo ezo mérité préparation soki ozwi temps ya kose préparer nyonso kosalema malamu kasi ezala nde discipliné pe sala mariage na yo na ndenge na yo moko na ndenge ya kimia kozanga kokopie baninga sala nyonso selon bamoyen oyo ozali kodisposer sans kokota banyongo po ekoya korattrape yo na avenir banyongo ekosopa yo. Kasi na baparent tokoloba boye ntango bozosala liste ya dot botenaka toujours compte na conjoncture actuelle ya mboka na biso pe bamoyen ya mobali oyo ayei kobala mwana na bino mpo soki botie nsima na kingo mingimingi mwana na bino mpe lobi ya kosouffrir na kati ya ndako ya libala mpo imagine ke bamarie nouvellement bakoti na vie na bango ya sika kasi na banyongo ebelebele mpo papa asengaki $4,000 papa asengaki $5,000 nde tikaka mutaki osomba ketch me alingi abala mwasi na ye kitoko te. Kinshasa eleki partout. Kinshasa etonda makambo conséquence ya bavitamine oyo bafille bamelaka mpona koya monene kovimbisa matamba kovimbisa nzoto ezalaka nini. Samedi tokutanaki na docteur boyoka ndenge alobaki. Batu mingi bakanisaka soki ozali munene nde ozali en bonne santé soki ozali munene nde okoma kitoko nzoka ezalaka bongo te il faut kozalaka na santé na yo normal mutu mususu komona azalaki na ye na taille normale taille vanda kasi kaka lokola babengaka ye miyoto na mikolo oyo basi bakoma na système ya tibeleze mobali soki mwa libumu eza te veste kofanda te batu mingi bakoma na système ya komelaka ba vitamine po avimba matama avimba libumu po bilambe fandaka na nzoto or que vitamine bapesaka yango na mutu azali maladi pe ezali na ba conséquences ebele ndenge médecin oyo azali ko expliquer biso awa. Vitamine premièrement eza mabete na sens que so ozobela mingi ba médecin ba recommanda vitamine na bato baza na appétit te ou bien azokonda trop c'est pour un temps muso azozwa bakisi moko esengi ke faut mais la vitamine pour pese mo appétit aliaka bien pour bakisi muso elembisa. Mais bato siko tokoma ozwi la vitamine na ndenga mabe muso aza na appétit surtout ba fille aliaka ne bien mamnyo sake na pharmacie asombi ba vitamine pe vitamine moko te ozwa oyo misatu nini asangisi ozo melango mena kati ya nzoto no yebite loko nini ozo se développer kuna mingi exa ko melango akoma febe ko la kolemba akomi paresseuse mususu ekoma pesa mo ba pema à part ba pema mingi bakomi ko écoulement vaginal quoi mai ezobimi na se moi somo na vandi atelemi boye mai musu excès nango soko bota pete ekoko perturber pe ba maramuno ya kobota osombelo ka 200 francs 300 mettons au hôpital on dépenser plus que mbongo wana ya on a opesa conseil que vitamine eza mabete so eza recommandé eza recommandation mo médecin komelio on a appétit te boye mais o eza ki yo moko oko somi na volonté no meli en plus ba fibre o melango azatanga wisi atie moi mai ya bakisi ba comprimé aningi na kati ya meli tout ça c'est pas bien muso akozonga tuti atie na mai ya beni na seringue a injecter na ba fesse na pour ba fesse ya minene à la longue fesse ko ya minene mais ko ma ba problème makolo même sozo tambola bien te so po beli makasi sozo lala et ça le bescar ba pota na masoko c'est comme mon liwa des avantages ko peso maladi ba discipline ko mi pema étouffement libumo ko mo ya minene ko mi na taille moko bien te ko mi ko lala ko lemba musozo o régler pété musu pe ko bota ne ko mi pasi ba des avantages de yangwana avantage eza so ozo liate quoi au mélange stimuler appétit
au lieu comme nous tu arrêtes au tiki yango mais soki au lekisi dose au lekisi extérieur lekisi mayele okuta na makambo mususu conseil eza que avant mais les locaux comme la te pour moninga amela ki ça qui est bien boyebo so on a un problème au liaka no bien ozano na petit o mélange pourquoi so ozo ka ki petit avec un médecin orienté vitamine nino ko mela ke yo moko ke komi sombela lemsu kana yo sengel na eloko wana te pour moninga mela yo meliango eza bien te la santé n'a pas de prix yo mutu o mesana ko mela ba vitamine yeba ke ba conséquences ezali boye ba peke munene et même makaba maladie et belé ya ndenge na ndenge maladie ya pema okoma na pema mukuse na ba tension donc ezali malamu te alors gardez taille na yo gardez santé ozanango ikozala malamu mingi oyo omelaka vitamine tika banda lelo poto boy lobby ozanga taille ya veste topé balukela yo robe ya Turquie po ba robe ya Kinshasa ya ba marié ezokoka yo susuté Kinshasa et l'équipe partout. Édition rétro esili nazaki na esengo ko présenter les bino yango. Merci Nabino Bolanda Kinga partout dans le monde. Merci l'équipe technique et rédactionnelle. Oisaki Moussa Kitoko na sima caméra tozaki na Hervé Zaka awa tozaki na double pomo régie finale et simama ki na Timothée KMP réalisation ya Nathan Siata toujours ma coordination à grand lion de la communication du Mukendi. Ngala bino tokutani mukelezali koya kasi lobby bokutana déjà na Jimmy Mukendi pour la présentation. Qui n'est en bota bino. Réalité ya bana